On a mon président. Donc, na 80, fin 97, 98, tant on s'est passé à Wenge, il fallait que je pense à Patoya. Donc voilà, tant que Panzani, tu es poto, na Tikali, et puis limité parce que je na Kimate parce que celui aïe a ou Nazaranaï. Coup de fil, c'est bon, mais puisque là j'ai autre chose à faire. C'est-à-dire, mais ceux qui passent à Benga, ma bouche et tout ça, ceux qui j'ai rien à faire, mais là, na ma moussa au sala. Donc voilà, na au sala, et puis là, mon monde a judo, dans ça c'est entraînement judo, mais Nazarana JB, et puis mon cœur, Nenel au sala, Ayebi, et puis Moussika. Donc c'était comme ça. Nous avons mon président, nous avons à l'époque, on a monié, donc il m'a camé aïe, m'a camé ngaï. Donc nous occupé comme danseuse n'a été au moi c'est moi toucha même danseuse, c'était toi qui caméra. Je rien, net aux agata mutaji moi si moi moi jibala ninga na olinga tani nazali. Papa langa. Na kimbingo na ebi kwa mettre. Na mbingo vraiment. Moi ça ko bangate. Babangate. Basi balinga mingi bala mbingati. Mais boya au mona kinati na mbeto kimbinga boy na mbeto te. Te na mbeto za tendresse. Ah na kimbinga ndeza na ndenga bagarre. Jido vraiment te na ma papa kaka. Jido ebeta ma awa. Be de ringo yo sa na grâce mise ça vient même awa pe. Ils ont couche. Abi. Awa babushimata bobenda obwaki moto pe na se nde nali awa moni awa ushimata na kosala ushimata awa ya gauche bete gabi tonga yebi asa na ba voiture tout le monde ba voiture nyonso tout yaza biso tout nyonso ya biso oh site nini oh site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato baloba ki mingi pona grâce Studio NC Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Scramé ya komone la sexy Viena Masesa Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassie Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamou Attaquez, chérie, Harry Tu l'as de Luxembourg et idée Congolais Jolie Pelé Pastoral balobi eindi na yambeli bino nani balobi ye moko ndenge ezala kaka masolo kaka veut dire grâce mbiza sesi kota bima champion Magushi balobi garde du corps JB Mpiana veut dire maître ya bunda abima champion na ndenga solo telaka JB Mpiana confirma andimaye. Mais tu comprends, tu as pote, mais dis pas, mais la pote, quand tu as champion, Akimi Waya, grâce à Mizakangi. Champion Magushi India, pardon. Boni papa. Oui, bien, très bien, santé normale, Romona 93 kg, autour des bras normal, toujours esprit de quoi yali. Bana Wenge BCJ bien piano. Tete Jiba Lingo Tanga Kombonete. Ok, ça marche. Yo Kimayo Tanga elle se combonne, pardon. Non, JB c'est la famille, on a grandi ensemble. Poste wana m'dapesanga maman na bango. À l'époque dans Zoko là, dans le temps Zoko là wana, bato bano tout molaye. Bon maman na bango, non, bato na niveau école, bato mon JB tambayenga na obeta bato na l'époque. Maman na bango ebaki yoza makasi ndeni po maman JB mpe naza catcheuse te, azani boxeur te, aroya bandeni ke yo fo kengela mwana na ye. Non, moni au début à Wenge musique tamba bandi, to Zoko là. Et puis j'y bosse à la musique en même temps à Zotanga. Ozomona. Mais bisous plutôt que chic à Zotanga. Mais non, je faisais toujours le judo. Ozomona. Yé bon là na la musique na yé. Après na zozaka na yé. Bon moi so ba décider kuna ba kamata na bon ba mine ba collègue na ya classe. Mais tant ba ya to ba mine JB na toujours intervenir. Donc je connais JB au début à sa carrière. Lelo ça fait combien de temps bando kimana yo ba meme eza potoni no oya na JB otikala eza potoni ni ngala mon président donc na 80 fin 97 98 tant on s'est passé à Wenge il fallait que ba panza pas to ya
Donc voilà, tant Panzani, tu es poto, na tikali et puis banda kalawana yo tikala. Ouais, na tikali, mais ça na ke kin, mais na mon arrêt puis je le vois. Est-ce que ndeto sola boy? To ça fête de la musique le 20 juin. Ndé non soit na est-ce que yebi ke jibe mpena ça na Paris? Pour nous confirmer, est-ce que bien à Paris? Mais dans le bien, on a expliqué que depuis la coupe OK c'est Koufa. Tu es poto na bango, tu es trop, tu as 3 comme membre. Ngai pauvre Martelly Kombe et puis Mao Pécho. 3 membres. Tu auras 3. On est en Koufi avec 3 membres. Si pas mais ma bino na poto oui. Apo kimi. Mo mais to solo lit na sali petro. Ba sola ma comment ba sola? Ba sola ma comment te? Na solo la e bazoye batami sela yebi to kati kabima bo sola nini yo lobi jibe e omoni ndenge za bo fait pardon te pousser moi pour image ça bien fait s'il te plaît na respect kana bi o champion ko kanga pe catch pe kanga pe caméra judo ngasa la judo solo judo parce que judo kat ko ça judo ka wate na kada merci judo maintenant fait na ngina e banane yo mlikambo nini yo sola na jibe yo lo bana jibe ke jibe omoni ndenge za boyenga na grand judoka de fanatika na poto soko sakani na olaxo ki judoka na na poto au grima sa etondeni non tango baye tant to ye toujours voyager na jibe toujours voyager et puis na continuer carrière na judo c'est-à-dire tant na commis sur le terrain au moni poto ba immeuble poto ba mettre CD au complexe ba mako tikali CD wana na ba yete on doit parler couple de grands là on parle de grands c'est CD à côté non le but CD aza époque na bango mais baza baleki na ngai na judo donc aza bon là maintenant tant azalaki voilà bazo CD bazo tourner na championnat en Afrique au moins déjà na epoto na 97 olobani n'est pas chibe potika la olobine que mukulu moninga na judoka fanatika sinon na lakso ki judoka na poto au change la face na solo na jibe la solo le bien solo ni olobani la chibe yawa tout ensemble ainsi mon président na som kanda fona bota mais non tant a yebi de biso déjà ba si ba poto bazo solo la kinit tant na epoto et puis to ye na jibe il faut continuer judo na ngai de sena kuta ba mistela ba avia ponga donc ba la kuta ba maître Jagger donc la kuta la bango pour ça la moi ni mora bien il faut la développer judo na ngai pour les la moi aussi président bot solo li mais de temps en temps au lieu qui a foutu rabatou à l'époque ba sécurité na à l'époque non moi-même je peux rester là dès qu'on y est na accompagner yo moi te otika epé na mabepe otika epé na souci pe otika mukulu pe sécurité ne pesa et comment soit disant danger bando longwa sécurité j'ai bien piané comment ka soka telemi ka veni faut kengla sima parce que yo za le souté au moins te ko sala pe j'ai bien piané pe mabepe pour sécurité yo bando simbango bien bando kenda sécurité yo moneza ka bien kaka to songa kaka to zo déjà mukanda fenanga mais benga je suis parent français. Dans un parent français. Kasi zonga kaka. Dans un parent français. Zonga couple na yo fie. Oyo ka soni. Ah je pousse né. Non mais qu'on la kin. Te couple na yo mosano. Mais non. Eza et là on a salaki déjà. On a tourné tourné page. Déjà ce gars y bon ba petit ba koli donc il faut petit chance na batu misusu. Na remplacer na Simano. Ba Lou Mwamba zali ya Betaboma. Il y a petit dangai ngulu il y a poto te yo chance e poto niveau ba oyina yo Lou Mwamba oyina yo oza chance e poto mais na lobby pise okimi pe mais ngala kimite parce que jip na kimate parce que celui aye awa na zakana ye aza walelo lobby coup de fil c'est bon mais puisque là j'ai autre chose à faire c'est-à-dire mais ceux qui par exemple benga ma bouche et tout ça ceux qui j'ai rien à faire na ko zakana ye mais là na ma musu sala donc voilà na sala na ngai et puis là mon nga na judo donc ça c'est entraînement judo mais na zakana JB et puis mon cœur Nene Lusalo ayebi et puis Gilles Lusalo donc na musano mbote Lusalo OK na pesa mbote mais nga na lingi na yeba maître limisa na pesa madame mbote mais na nga tulonga question ya curiosité ba lobi bino nde bozala kasima bab ya ba leader. Ouais. Bateau baza sima ba leader omoni yo ye sécurité yo ye garde du corps à JB garde du corps à Koffi Olomide bino kutu bozora ba momi koleka bango donc moi si avant kutu na JB alela JB alekina na bateau nani okatie na bateau rapport aleke pa JB mabe na bino yango wana mama limsangaka eza le passé peut-être le passé ouais na lo ba awa okata combien ngala tala randi na za maître bogager tout sauf rien
Sauf rien. J'ai tout sauf rien. Donc kata bato na bato baleka ebele hein. Omonenga na lia. Onyokoli ba momi. Non, na lo bani na. Na shibe pembe ba momi katni balela ye. O kata bango nyonso. Mo ya pesa gouache do na bandal. Alléluia. Bref. Alléluia. Alléluia. Ah, ya pas sambelaka. Na sambelaka pas que judo na. Bon tenzambo c'est peut-être toi dimanche. Maître man na yebiti, maître man. La sambelaka. Pembe na shibe piano, webi shibe piano wana. La sambelaka ouais. La sambelaka. Maintenant question na ngo répondre. Bino boza sima leader. Ouais. Grâce mise la section moni avant qu'on toi comme chroniqueuse. Pour kutana jibe mpiana yo fona kutana na maître lo ba maître ngana kutana jibe mba moko katinga na lekina na bato pourquoi bosala ba fibongo maître na ngalo ba vérité non na jibe maître mané ba yebiti na ko ba lo mo aussi ouais a répondre à question na ngai abattoir po eza solo nzambe abattoir oyo lo biona zoma kama sala mangana ngote mais et sala mate on est en kala yo si ma jibe métis moko telemi liboso na obe grâce mise à section na telemi na ngina kutana jibe yo kata Alexandre la bateau te. C'est les arrangements bon côté. Les arrangements bon côté ça la case ça besoin jibe moni jibe ça besoin fallo. Ba bachaka fal bakal bachaka kal. Non kal te kal les alaraté. Moni na la question est importante. Eh bato la sepeli. Michel Kabea wetu. Moni atangwa kala. Ba maître au bazaki za ba musicien bazo za moi salité faut za salité faut za relati patron mo ke toboka nazana ni kunate nazana ni côté ba maître moni ba bimana ba fi koleka ba leader bango moko pona za clair so za boga ba olingana bango yo so za ndi boga yo ndalo bien tango kala ba maître bazaki moi ja le loso ba maître ba kuma pour opportunité ko moi moi ja wana yo lobi pour ba kuma ba maître propre maître plat na simajibe wana pembe leader amu fude. Pardon, maître, pardon. Na simajibe mpiana wana, tokati caméra. Quand na simajibe, à l'époque, na pesi maman bot na sara cop. Ba combien de bateaux ko compter bango na misape ko kata o baleka na bateau kana musala no wana ka. Omoni kozala na JB, ça bien, d'un côté c'est un risque. Bon moi, nga ça na JB, j'étais toujours prudent tout. Donc musu soye na JB, moni JB ata so mutu andera ça na posa ane bien. Ko linga moi si na été. Toko lingani na JB. Danseuse na été ba cop na épété ba copine. Puisque aussi m'a même pas, je sais que j'ai dit la vérité. Donc JB n'a fonctionné pas ça la bien, m'a comme occupé tete na musique. Donc c'était comme ça. Ngala na mon président, na na hier à l'époque, so na monier donc m'a comme yé, m'a comme na ngai. Donc na occupé comme danseuse na été au moi c'est moi toucha même danseuse, c'était toi qui caméra. Rien, net ozaki ata muta JB moi si to mutu moi JB la ninga na olingati. Tani nazali. J'ai dit je Samboto ba toucha été. Oh, na lobby c'est général comme la lia so ba big mission ba ça mission mais ngana pomba c'est judo à solo maintenant judo ba big na robeta ushi mata gauche ah on ça bo grâce mission na ça ushi mata gauche tu fais la ngai pardon la tita que ça va voter dans sa cop maintenant fait la ngai lelo au ko yelo ba ma beni na JB au sala na pendant combien de temps déjà. Mais JB depuis le début, hein. J'ai fait 30 des années avec lui depuis le début à Wenge Musique à Nazaganaye, mais puis tant que na 97 98, na continué na sortali par exemple ba cassette ya JB na nini na Olympia JB j'étais toute seule. Olympia Zénith à JB ba série en tout j'ai na ngamoko na sala ngamo na sima après tout le monde va mettre Jado Mongombe va mettre mettre Jado Mongombe va mettre Njube va mettre ba leader na bino pe na kisi au mona ka ba album tezo bimaka ka kombo no ka ke sangate kombo nezo sangate zaki ne utaka na kisi to ezande bi pasa la pese mbote mo près ya boy na mbote wana bando kima boy na kimite na bia ndena ali a JB ndanga za wana donc ça on voit chaque jour aller reconnaissant il y a ma comme na scène moi n'est pas JB n'est sûr que non j'ai eu des conflits avec JB na batu mususu o ba tum la JB na zo beta bango na ça et puis maman même d'après ça poste comme JB mon nga fona ndi baboma mon avait ndi baboma o chez ba JB o chez biso fenêtre à JB o fenêtre na ngai donc na mon comme si c'est mon frère donc c'est ça chaque album azo bois comme Magou champion du Congo donc alia les stars ya judo congolais au sango ya Magouche titi ya masanga titi ya machita na poto on dit ma comme des personnes oye poto okutipe ti lelo pe kaka baya pe bazape baya pe omoni pe ya ba mettre solo moni pe pardon on le cancelo te 4 oyo ndima non na lobia c'est na cha CD ça bon non ocha ça bon mais na lia na ndima kaka c'est loroté la mystère la ali Goliath azali nazana mettre titi ya machita aux États-Unis azabon ozomona baseli ba judo oyo ya solo donc judo
oyo nali ki enquêter judo dans ba ya solo maître Alpha maître Benglelo mon akuti ba on a poto maître Shadow Mongombe mais na ba leki ope ba sima za génération na biso mais génération na biso bo sango magushi yango nde etiaki judo et confirmation à judo congolaise c'est ça Kamika système amen maître Magushi boyoki ya zaka sima jibe mpiana mais bana jiba mema na poto akima alobi ke jiba lingate be di ba toucher oyaye lokola moi Mirajabu alingate ba toucher grâce mise la sexy Alain Django, le roi de Chicago, il a touché grâce à business. Yo, il est toqué. Babi, toi, à Paris. Ici, c'est Paris. Balobi, Chali, Lukanu, ya bongote. Au sepene, au moni maître, maître Dabi, sur le veut dire, ya maître Magouchi, veut dire, ya beta, ma champion. Chali, Lukanu, ya bongote. Michel Kabeya. Kabeya wetu bienvenue Kindenge balobi bienvenue Kindenge belanga sola chito balobi banka Suisse Emeline Nzemba mais ça nga Emeline Nzemba balobi mama Likelemba merci que la première dame de Lausanne balobi motema fait ko beli chave di mobanda longola di 2014 2015 ya boye ça là Maître Gouchito comporte tout moni aux entourés na ba sportif Zwana Nicolas wa centre sportif pendango penza tous un centre sportif et si quand va mettre nous se tout veut dire Olobi judo a solo les arts mais présenter mission là tout monde maître Bijubier maître maintenant maintenant sur ça va mettre OK étape maître Bijubier azampaka ushi maté le repas mbandeza on tout refait a repéter ushi maté quoi en RDC c'est très dangereux présenter mission là ami Stella prêtre na Paris il peut mettre à ça le judo tout les maîtres là ami Stella Neza maître Shadow Mongombe. Oh. Mon dit maître Shadow Mongombe. Asa mokéboé. Mais qui parle qui équiparateur. Il faut travailler des moutous. Mais pour y botter bibino mbale yo sa moké ya sa mbinga. Potoko okutana pe na par catégorie, toko okutana pe na tout catégorie. Ndinga za mbinga pe ko bete pe ba shit pe ya kwene pe. C'est le judo, ngana maître Shadow Mongombe. Oh boyo kaka. C'est le but na yebi déjà. Donc ko bete pe judo pe a kwene pe. Oh aza maître était à défendre. OK, un petit mot amoni qui solidarité et nzabiso français congolais solidarité ya ngwane ki déjà entre mino et ça makasi toujours la solidarité makasi surtout en poto que de diminuer mon qui n'excède des arabes vraiment makasi quoi puisque biso entre nous les judokas respect net le bagage réciproque les en par canabiso ne na respecter pas respecter ngai biso marche bon non yo na leki makasi les en par kanangai c'est kampa kakasi mpaka kolipe mpaka kolipe biso makasi le bagage tu n'anga na perdre non na makasi non biso qui na leki perdre non na makasi non ko le papa na yet tu n'anga na oncle na bino mobile na leki oncle na bino na makasi danger ben na mettre na ngaje na ko ba leki na makasi biso on passe au Sahara judo maestro oh par la biso mais respect maître mon lobby mais respect maître bino pe bosala mais respect maître judo c'est la classe judo c'est le respect il y a un moment na kin tout le monde comme maître il y a beaucoup de kununa beaucoup de choses comme ça tout c'est respect azampa comme ça mon Ajikov association de judoka congolais ici en France la judoka vrai on sera au bundato monde là awande ce que ça de génération en génération au moment où je peux parler la tombeau de judoka judoka tremble na tuna question bête ndebo telemi bino no surtout ba judoka par respect na ibakaka nana leader na sens que ma génération accélération qui pété nana leader kaka ndebo telemi bo mais leader meilleur bon ndebo telemi bo nana leki makasi nana bonda biso do yeba na boité ça code moral ya judo mon code na judo respect na judo respect eza na judo oye na ngona ba code moral lisusu ndeni mais puisque judo ezali respect tozali ba kununa te ba yankete do biso na judo comme en classe faut respecter mon époque na ye nga la sali judo na époque na nga la sali judo na nga non comment leader sali maître leader comment dans l'action maître ye c'est la nan et india pardon papa na ngai ko sa nga ki maître tenga na nga moke ko sa beauté que ça va être on traumatisé non ça traumatisé na bien papa langa
na kimbingo na yebi quoi mettre na mbingo vraiment moi ça ko bangate babanga te basi balinga mingi bala mbingati mais boy au mona kina tina mbeto kimbinga boy na mbeto te na mbeto za tendresse na kimbinga nde za na ndenga bagarre na ndenge ne donc biso na ndenga ba compétition wana ba moni kimbinga mama mettez la pote ba lobi ke bo bunda pété bo saka ba entraînement belé bo bunda ta po ezaki eza à l'imprévu ne nazali ya bango nyonso bayebi na 3 médailles awa na kati ya France awa osu angona wapi zela so na za na bon passeport indi hein? Ok. To continue. Passeport. Ouais. Yalobi. Na passeport. Abundaka. Donc c'est na longa nazali na longa na papa. Yango. Ezelo moko ya omoni champion. Met gauche azali ko tango yo gagner. Yango. Maintenant yo zala ki wapi ya gagner yo zala ki wapi. O ya loba yango yo. To bundaka na ndenga France, na ndenga nini te yango. Awa 3 fois champion yango. Bien marqué na passeport. Passeport français. Okay. Allemand yango. Amen. OK. Judo bani. Na longoli kama papa kaka inda kaka. Ba le ba mettre ba s'entraîner na raté. Oh ba mettre mon na s'entraîner kana ndako piscine. Ba bien india wa. Judo solo. Judo solo, futa mbongo to eza gratuit. Mais comment judo c'est là il faut participer dans tout hein. Président na biso yo. Président biso judo yo. Monde que judo ali tout président. Ah, donc vous êtes président. Bon, président Jupiter quoi. Président un petit mot par rapport à qui président nan. Aux encadré qui président bien peu ba vimba tout le monde peut vimba ça va mais aux encadré bien. Ouais, d'accord, mais mais je sais pas, mais le problème est que vous m'excuseriez parce que si je peux parler en français parce que j'ai l'habitude. On n'a pas du temps, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, voilà, ok. Bon, comme vous pouvez le constater, hein, vous êtes au club. Voilà, il y a toutes les installations qui sont là de la JUCOF, Association du judoka congolais de France. Voilà, nous sommes un club affilié à la Fédération française de judo, à la Ligue de Paris, à l'Office municipal des sports ainsi qu'à la région Île-de-France parce que nous sommes domiciliés à Paris. Okay. Donc nous avons un calendrier, annuel qui est composé effectivement aux tournois, aux championnats, aux compétitions, etc. Voilà. Mais les choses se passent dans les règles de l'art. Prochainement, on aura l'occasion de parler beaucoup plus long que ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Pour vite fait, j'ai le maître Dadi Bakoyenge, maître Abraham Makumba. Et pas Kima. Azali Akima te Yakima. Ya poto ba memi Akima. Eh, azali banini. Juste ngal ba rafete ata ba ba sido kata ba mettre na ebike bo mettre kata na fa coupe na ngai. Non. Équipe raté na le ba vérité. Non, Yakima na nini? Akima na nini na judo ou bien na musique ou bien na musique. Te na musique. Moi memanga poto te. Ah yo yaka na effort no. Ya mongo na ngala somba. Ah limbisanga. Tala nga pe grâce mbisi ba vitesse na banga te au maître. Bon, grâce à maître limbisanga respect maître. Ko kangela nga ndako te libanda te. Bon moni esika veut dire ba sala ka ba entraînement na bango awa judo awa. Judo vraiment te na ma papa kaka. Judo ebeta ma awa. Veut dire ringo yo sala na grâce mbisi ça veut na même awa pe ils ont couche. Abi babushimata bobenda obwaki moto pe na se nde nali awa moni awa ushimata na kosala ushimata awa ya gauche maître Gabi Tonga yebi maître Fabien Samuzo yebi maître Ninja yebi Titi ya Mashita États-Unis boyebi biso za judo solo awa na kosala mutu awa ushimata awa akoko na RDC c'est très dangereux mais kanga na ndambuka judo ça na ni shindamu nani c'est très dangereux non solo mama na me kapenzo to pete or sala nga pe na so entraînement pe mbala monga moi ndambuka changa na meka ne pas citer changa na meka ye mettre non so de ça là président Lingate devant président c'est pas bon président na me ngo ba beta nga tous les jours nazo ouais esprit ma belle fille il faut je dois accélérer. Je dois accélérer. D'abord, l'accent, je dois accélérer. On a taillé nos premiers bagages, il faut mettre amoureux, t'as danger. Moreau, t'as la bête à onde. Bah, l'accent. Mais Moreau, t'as onde comme notre bêtise, Moreau. T'es gourmand, yo et ça la bite. Charlie Lukan. Ouais, ndé d'aller à Jali Likando, président Jibem Piana. Après si on monte.
Ça appelle ma voiture à filmer voiture parce que ça na voiture. Tout le monde va voiture au nyonso tout yaza biso tout au nyonso biso. Ngo pesa ndanshi bemboteka to comme nasuka. Bon bana wenge BCBG président Mukulu leader aba leader na peso mbote président Weranson mbote toute la famille congolaise ya musique na madame na pese mbote nzembo jibalinga mingi wana yimba trop alete matondo yimba pandi makolo akaka magouche champion du Congo yo ya pas deux ya pas trois sango ya magouche de nazalia ushimata à gauche beti banene dangereux on a beti non na sana Golf Weston ni naza chaussette Armani mobimba Armani Kenzo na expliquer ndenge za ça penza shibeti na bilamo landa e penza na komati na kati agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien kotamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams business avec Adamo Kumbo motuka kolonga Dubai okoma Kinshasa net na film o comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, c'est que au sommet de Dubaï, vous avez la possibilité de faire des choses dans la quartier, la Motuka, le Koya, au foot le même prix, au foot à mon à Motuka, autant de lignes qu'il y a Motuka, il y a mon au foot à sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long Dubaï, je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosalaka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière Grâce Mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba mettre mon respect au kotango ba Eric Mando pe ba koti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi capsa donc na yebisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na biso no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo Grâce Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezali ezali petit tété ezali hélicoptère ezali avion ezali babem VP ezali ranger ezali on doit okuta ngola na moi Mirajabu Oh, site nini? Oh, site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce Mbizi la sexy. Bato balobaki mingi pona Grâce. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Krame ya komone la sexy. Viens à César Mazi Cleda. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mbizi, nos cimes sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko
Kabangu. Attaquez, tu ris, Tu l'as de Luxembourg.